la 8e édition de la grande convention de femmes de la foi dénommée CONFEF 8e édition. Du lundi 24 au dimanche 30 mars de 8h à 11h30. Yokanga bien na mama na likambo na yango, femme de la foi, femme de repos. Mama oleli mingi pona libala na yo, oleli mingi pona mosala na yo. Yaka na yango na convention des femmes de la foi du lundi 24 au dimanche 30 mars na 8e édition ya CONFEF Okoswa Bopemi. Comme oratrice, nous avons Maman Générale Nene Kafouti de la RD Congo, Maman Bovindeli de l'Angleterre, Maman Bibi Matondo de la France, Maman Julia Sama de l'Angola, Maman Esther Baleoula de la Suisse. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, moi l'Éternel, je vous donnerai du repos. Femme de la foi, femme de repos, Toya Ebele, na grande convention des femmes de la foi Oyo, na 8e édition, Jésus-Christ de Nazareth sera au rendez-vous. Biso nyonso, tokozwa repos ya solo Mikolo, solingi osabone, obetika point. Kilongo TV. Confefi ya biso moko, bato akondima. Confefi ya biso moko, bato akondima. Confefi ya biso moko. Convention des femmes de la foi, les femmes de la foi en Christ, une convention internationale. Mesdames, Messieurs, partout vous nous suivez, je vous salue au nom de Jésus-Christ Nazareth, le Dieu vivant et véritable. Parlons CONFEF avec les femmes de la foi. Cette année, la convention va débuter donc ce lundi à partir de 7h au centre évangélique de la foi en Christ. Convention des femmes de la foi en Christ sous le thème femmes de la foi, femmes de repos. Bouébi, tous en année, il y a tant, il y a achèvement, tant il y a accomplissement, tant il y a repos. Et tant on est en goyo, tozo kota na kimia ba vina biso, tozo kenda toboto la tope tozo kimia na biso oba yibaki elongo na basi akondima, elongo na ba femme de la foi. Yango nazo kindi ko saluer maman Nene Kafouti, maman Générale Nene Kafouti, nazo saluer maman Bovindele, na saluer ba maman nyos, maman Julia, maman Esther Baleoula, ba femme de la foi nyos. CONFEF eza convention oyo et salimaka chaque année na centre évangélique de la foi en Christ lingomba ou ekambamaka et pas tata nabiso révérend évangéliste international le Jean-Paul Mayata, l'homme de la foi, communément appelé le pasteur de la foi. Motoyo, amemi kalu, topa amemi krish. Et si quand nous avons kenda biso tozo kolanda, à côté na gauche biso beto koti, à côté na droite biso beto koti. Ndako ya kokota, nde sika to kota afandisi biso, nde a présenter biso mukolo ndako, où est Jésus-Christ Nazareth, Nzamba solo. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle ces programmes. C'est pour ce lundi. Déjà, ce lundi 24 mars, nous serons là au centre évangélique de la foi en Christ avec toutes les femmes de la foi en Christ. Donc, basi akondima, invité vous allez belé pour na kembo nzambe toza wana na convention oyo. Onyo kwa mingi, o souffrir mingi, kimia ezagate na foyer na yo, kimia ezagate na vie na yo. Convention oyo eza spécial parce que eza na tamogo oyo mboka na biso eza agressier. Ba femme de la foi babi, nous allons nous lever, nous allons prier pour la nation. Voilà pourquoi je vous invite de venir très nombreux ces jours-là. C'est pour déjà ce lundi. Je serai là. Je serai là. Nous allons prier avec les femmes de la foi. Eza basi akondima basi nyoso ba mama nyoso pena batata so to zangani to bondeli pona lokumu na nkolo Yesu Masia Nazareth et koza malam. Nous allons nous humilier. To ko s'humilier na biso ndenge Bible lo biso to s'humilier to beleli mawanzambe likolo na biso pona ekolo na biso ya wenzambe Yesu Masia Nazareth akosala pe to komo. Cependant, mesdames, messieurs, avant de plonger, tu peux te kota na bozindo ya lisolo na biso na kosepela to la nana loembo oyo ya goteke la proposer biso. Confefi ya biso moko bato akondima, confefi ya biso moko, confefi ya biso moko bato akondima, basi akondima, batata akondima. Suivons cette chanson, on se retrouve tout juste après. Suivons. Tango mulai
lycée. Ma maman protestante, il y a église de réveil. Ma maman est gloire. Maman Néné Kafouti. Oh les femmes brillantes, le femme est combattant, le femme est assuré. Maman Esther Galasi, maman Yazando, maman Bipupula, maman Gambela, maman Yabitabe, maman Yamokali, maman Hindu, kasi la mokana non a pongi, car cette affaire te concerne maman. Telema, telema, telema. Tokoki kobenga yo na kombo ya lokumu, tokoki kopesa yo ba kombo nyonso lingi, kasi soki ozangi kondima ezali pamba moza kondima telema na pongi. La femme de la foi c'est bébé, culte de pouvoir et puissance. Qu'on fait fiabiso moko basa kondima. Convention de femmes de la foi. Miluloro esangisaka basi ya kondima. Osana problème elekeli yo mabanzo. Yaka Yesu Masi à Nazareth le chef et les consommateurs de la foi. Ezalaka au rendez-vous. Yaka na kondima okokota. Apesa koko sara mwana. Na double ménopause. Alembani na nini. Ça, il est écrit dans la parole de Dieu. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, moi l'Éternel, je vous donnerai du repos. Yangona yena konfefe na zwabo pemi. Yangona yena konfefe konti kami kumbananga na maboka Jésus-Christ de Nazareth. Pesa biyano, pesa biyano nzambe, pesa biyano. Zamba mayata tuyekolela pesa biyano. Na konfefo yo tozaka kana yo pesa biyano. Alléluia. Merci Ya Gauthier Kele pour cette très belle chanson. Je pense que vous avez découvert la belle voix de maman Esther Yembe, cette étoile montante de la musique chrétienne. Vous avez encore vu maman Sandra Pakou et Sali Kitoko Makasi. Confef Yabiso Moko Basi ya Kondima. Confef Yabiso Moko Batu ya Kondima. Le rendez-vous est fixé ce lundi. C'est déjà pour ce lundi. 24 mars au 30 mars. Notre bandian au lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, puis dimanche, tu clôturer. Tu sambe la nzambeti, tu lembate, tu sambe la kaka. Jésus-Christ Nazareth, Zamba Kondima Tata Nabso Mayata. Donc lundi, tu bandi, Nabasia Kondima. Déjà, la délégation ici, délégation à Suisse, Bakomaki, avant-hier, délégation à Angleterre, Bakomaki, délégation à Suisse accompagnée par maman Esther Baleoula, délégation à Angleterre, accompagnée et par maman Bovindeli, kasi, tozaki pena bango, lobby na culte na biso ya mpasa, kuna na CFC mpasa. CFC mpasa, tana indondo 51, kuna toba mpasa, bien pasa. Bien.
Wapi bana notre père, kasi yabino mosakoliye yote, yabino mosakoliye. Ça la ngabie tant de solabou. Et ça la kitoko makasi. To beta lisolo ya conversion de femmes de la foi en Christ autobi confef. Confef oya tour oyo. Isa 8e édition, chiffre 8, je pense que c'est chiffre localisation. Ya tabita masiala, je pense que na bosanité. Et là chiffre localisation. Jésus-Christ de Nazareth, zamba kondima tata msoma eta ako localiser moi si moko na confef oyo. Ako localiser mutu moko na confef oyo. Bien aimé, yakato saisir opportunité oyo. Toi dans nzambe ro tata msoma ça nzambe ya temps, pe ya circonstance parce que il est le maître des temps et des circonstances. Na temps oyo toujours passer ba temps na RDC nzambe azali pe akosala na circonstance oyo pe azali akolokota mutu moko lobi tata te biso abi Job souffrance ya Job bobi lisolo ndenge lobi mais Job anyokamaki il avait tout perdu, il a perdu les enfants, il a perdu ses biens, il a tout perdu atikalaki mo komaki moi sina komaki ko setala finga no kanzamba ngoti eloko nini yankaka nyoso zena ngo so bungisi otolobaka oso kufi okobanga ndeko polo finga na okala to fana biso a finga to fana biso Job atali abani po kende amema na mouvement akomi moko azongisi mabi nazolo basoki na yoki nzambe na kosenga bwi na kosenga bwi mais ami lobeli mona moni yo nzambe na bomo inanga ata pasi ata minyoko tiki ngai to zana na moni yo na bomo inanga nazana kondima que tu es mon rédempteur est vivant, il s'élèvera les derniers. Lorsque le rédempteur s'élève dans votre vie, vous qui nous suivez en ce net moment partout où vous êtes, Jésus-Christ Nazareth, le Dieu vivant véritable s'élève et se manifeste puissamment dans nos vies. Nzamba solo pe ya bomo Job atikali ko fingate kondima ko ko kuya mais tant on comprend que nzambe oki ali kona se alinga biso mutoto mona ate mais alingi biso koleka bato ba muto mona naka nzambe solo pe abomo. Femme de la foi, femme de repos, c'est ça le thème de l'année, mesdames, messieurs. Venez du 24 au 30 mars au centre évangélique de la foi en Christ, avenue Bombo 83-18 au quartier 5. Kala bazobe ngo arrêt l'angeloise et comment arrêt de la foi miso balobaka arrêt église yaka na auto sambela toko sambela eza na particularité onga na osepena on a confef oyo on va aussi prier pour notre pays, on va aussi prier pour la RDC. Pendant ce moment que le pays est agressé, pendant ce moment nos voisins se sont levés pour nous agresser, pour nous faire du mal. Et les femmes de la foi ont dit, ils ne vont pas laisser cette affaire comme ça, car cette affaire nous concerne. Pour l'amour de Sion, je ne mettrai point. Pour l'amour de la RDC, je ne mettrai point. Pour la Bolingwamboka na Congo, et l'ongona basi a kondima, toko telema, toko bon de la paix, toko déclarer paix intégrale qui n'y a n'amboka na biso, pendant que le thème est que femme de la foi, femme de repos, repos et kota na est, repos et kota, manduki oe mesana iko beta na mboka na biso kuna na est, et kimia ekota, repos ekota, manduki ebeta susute, muntu oyo, même pendant la guerre, programme bosaki na église to sambela na 8h, mais pendant que massa sezo beta, batuwa ke sambela ndenge. Oh, nous devons tous élever ces dieux. Nous devons tous élever le Dieu vivant véritable, le Dieu de mon père. Nzamba tout est la ratolo, nzamba kondima tata mso mayata, Jésus-Christ de Nazareth. Il est vivant. C'est lui qui donne la paix, c'est lui qui donne la joie. C'est lui qui donne encore la force. Voilà pourquoi je vous prie de venir. Très nombreux ces jours-là, nous serons donc sur Avenue Bombo 83-18 au quartier 5 dans la commune de Djil avec toutes les femmes. Elles sont déjà là. Les femmes de CFC Luanda arrivent déjà. Je pense qu'elles sont déjà arrivées. Les femmes de Brazzaville, pasteur bienvenue Bongo, pasteur CFC Brazzaville. Pour la Brazzaville, tozaka na Wenze. Pemene peka ya Wenze. Tozaka na Wenze wana avenue Franceville. Numéro 77, sur na Bosante, tozaka na wenze wana, boyaka ba prière na biso chaque dimanche et za madame na. C'est pour la gloire de Jésus que Nazareth. Je vous invite donc de venir na confef, mais avant ça, suivant cet élément que nous propose à Gauthier Kele, moi édition moi ya confef ya ba année passée et ça biso moi bientôt tela ndeni le kaki kito makasi ensuite. La 8e édition de la grande convention de femmes de la foi dénommée Confef 8e édition. Du lundi 24 au dimanche 30 mars de 8h à 11h30. Yokanga bien. Na mama na likambo na yango, femme de la foi, femme de repos.
mama oleli mingi pona libala na yo, oleli mingi pona mosala na yo. Yaka na yango na convention des femmes de la foi du lundi 24 au dimanche 30 mars na 8e édition ya Confef Okoswa Bopemi. Comme oratrice, nous avons Maman Générale Nene Kafouti de la RD Congo, Maman Bovindeli de l'Angleterre, Maman Bibi Matondo de la France, Maman Julia Sama de l'Angola, Maman Esther Baleoula de la Suisse. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, moi l'Éternel, je vous donnerai du repos. Femme de la foi, femme de repos, Toya Ebele, na grande convention des femmes de la foi Oyo, na 8e édition, Jésus-Christ de Nazareth sera au rendez-vous. Bisonyoso, tokozwa repos ya solo Foi, c'est toute une vie. Ce qu'il faut vivre 100 ans na mokili, 100 ans, calculer nombre de jours. Alléluia, bien-aimé. Makamba koloba autour de la foi et aux angakate. Parce que kondima, et ça loko la âme na vie à mutu. Ce qui âme ezate, mutu moya vivre ezate. Alléluia. Amen, amen. Kondima, et ça loko la motema na vie à mutu. Ce qui motema ezo betate, moyen mutu à vivre ezate. Oyebisa pasteur de la foi te. Mais pourquoi oyebisa rabiso kaka sur la foi, la foi? Bien aimé, parce que tu en as besoin. Parce que nous en avons besoin. Nous avons besoin de la foi tous les jours de notre vie. Toyoki malobana nzambe ndenge ma sœur auti kotangela biso. Bien aimé, parce que la foi permet l'enlèvement, favorise l'enlèvement. Et ça na mutu moko azoluka anetwa na domaine moko quelconque. Bien aimé, sans la foi okotombwa mate. Sans la foi obandako lula kabaninga. Sans la foi obandako betaka masolo abaninga. Obandako kanisa neti que nzambe alingaka bango mingi alingaka yo te. Or que nzambe na biso, il ne fait exception de personne. Ndenge alingaka ye, ndenge alingaka pe yo. Alléluia. Sauf que ta foi, c'est ta vie. Ta vie, c'est ta foi. Ce que okondimate, okobikate. Mais ce que okondima, okosala nini, okobika. Batomi pale na hôpital moko. Moko na mbongo ebele. Mais mosusu na kondima ebele. Oya mbongo ebele. Bien aimé, azangaka kistite. Mais akufaka. Mais oya foi ebele. Azalaka na ena mbonga malongate. Mais asalaka nini, abikaka. Ta foi, c'est ta vie. Betela Yesu maboko maman. Ta foi, c'est ta vie. Alors, muto boto la yo nyonso. Mais tikala na kondima. Yango moni na nzembo to soloba. Mbongo eza motu ya kasi kondima nanga eleki mbongo. Na oteka ngota. Parce que tango Bible soloba na biso, quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? C'est la grande question, n'est-ce pas? Est-ce qu'akokuta kondima? Alors, tongo na lelo, nous parlons de la foi qui attire les témoignages. Parce que moi, je suis un témoignage à cause de la foi. Objectif ya matea oyo, tongo na lelo esa. Mutumoko azo bima lelo alobi, je ne suis plus la même personne. Nasa susu mutu oyo boyeba ki wanate. Nasa li susu moi so ya ko lela te. Nazali sous cette femme esclave te boye baga soki boye bo soinisier bo fingier bo silisi après abandi kolela na komi moi so na bo silisi ko finga na talibino na bo silisi. OK, allez-y, j'ai un Dieu au ciel. C'est lui qui prend soin de moi comme son propre sanctuaire. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Ezota la ajouté. Ezota la kaka foi. Parce que foi est ça qu'on a ajouté. Foi est ça foi. Même la vie à moi na mouké et ça la misala. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi je te montrerai ma foi avec les œuvres. Venir à l'église c'est bien bon. Koyanenge toya wa biso no sotoye toye. Biso tout toye. Mais bien aimé. Il y a la foi avec les œuvres. Il y a aussi la foi sans les œuvres. Ba démon pe ba yebi maloba na nzambe bazala pe na foi.
Alléluia. Mais leur foi est sans œuvre parce qu'ils ne mettent pas la parole de Dieu en pratique. Alléluia. Moi, si tu es un sénateur, alors, merci beaucoup Tonton Gauthier Kele pour cet élément. Je pense que vous avez aimé. C'était l'édition précédente, il y a Confef avec le femme de la foi. Je vous dis cette année, ou bien c'est lundi déjà, ça va chauffer, ça va bouger ce lundi. Nous serons là ce lundi. Le lundi, c'est à quelle heure? C'est un programme à lundi. Lundi, c'est à quelle heure? C'est lundi déjà, nous serons là à 7h. À 7h déjà, nous serons là pour la gloire de Jésus-Christ Nazareth. Lundi, 7h. Mardi, 7h. Mercredi, 7h. Jeudi, 7h. Vendredi, 7h. Samedi, 7h. Dimanche, on a 2 kits. Ils ont culte unique. Dimanche, on a 7h les sous pour la gloire de Jésus-Christ Nazareth. Clôture et à Confef. Donc, nous serons là. Je vous invite. Et prenez l'église. Et si vous sambelaka yaka. Si vous sambelaka yaka pendant la semaine, na convention oyaba mama, totato l'abonné na Nzambe. Toutes les femmes seront mobilisées pendant cette convention avec maman générale ainsi que toutes les femmes. Il y a CFC, na l'église et oyo sobakoza. Ba benyeza osambela na armée d'Isali, au sambela kimbangiste, au sambela kana ebite wapi yaka, oza mama to bondela po toko bondela pour na ekolo Congo, toko bondela pour na RDC. Convention des femmes de la foi en Christ, thème na yango tout. Et la mère la dit la cause nango yango. Oza nango te benga ngai na ko pesa ofele. Convention des femmes de la foi en Christ. Le thème yango eza seba komi femme de la foi, femme de repos. Moi si à condiment, moi si à repos, moi si à bopemi. Bopemi esenye kota na mboka na biso, bopemi esenye kota na RDC. Yango ba esna papa rabi convention et sa particularité moko boko sepela yango. Nous allons nous lever, nous allons prier pour notre nation. Et ceux qui bassent à continuer à telemi, makambo bonga marabo moni aba komi CPP. CPP l'axi nini l'axi culte de pouvoir et de puissance. Culte de pouvoir et de puissance. Dit que le baké moi c'est azana makoki. Moi c'est azana pouvoir, azana puissance ya ko bongo lisa makambo oyo batu bate na lolenge na bango. Batu bazo mona ka bango nyoso ba imposer makambo boy. Babi non, on va aller comme ça mais une femme elle peut changer tout à travers sa prière. On peut se venir solo à Anne. Anne a zai moi chose qui est comme peut stérilité na e ezai pona kembo nzambe. Azo ki temps pendant que mbandane azo bota. Bazo chola Anne, bazo seka Anne, mais Anne a zaki déterminé. Asimba ka kondima et pas a placer en pas Jésus-Christ Nazareth nzambe solo pe abomoy. Anne a na temple pendant qu'azo prier. Nebite so azeko baluka na mabele so azeko sambela lokwa mutakwiti. So ndenge ni mosala nzambe atala bi mwasi. Olangwe omeli ana telebi mosana nzambe na langwe te na meli pete kasi molio mosantu na sambela nzambe solo pe abomoi nzambe apesa kabana nzambe azopesa nga mwana apesi ana mwana bien aimé mwana ezaka kate mwana biologique otozoloba eza peut-être pe musala eza peut-être libala eza peut-être lipamboli oyozo parce que en face c'est une bénédiction venue de Dieu. Pendant que Anne a pleuré, pendant que Anne se retrouvait qui n'a pas si n'a souci azotela ka nzambe il y avait des femmes au bazé kochola il y avait des gens bazé mona etinate bazo humilier mais nzambe o ya biso Jésus-Christ Nazareth azwaka ba rejeter azwa bato baza humilier atomboli bon pe mukile kamo père abisi biso abi papa rabi bana pelina bachaki ba na Bible te batanga bango te mais ça que na Anna na bango nyonso batanga bango na livre ya Samuel bisika wapi ezaki mona Anna basekio bazuita mulai basekio mais yebisa bango elanga lipamboli na bino bokota kati ya histoire lipamboli nanga Jésus-Christ Nazareth le Dieu vivant et véritable moi c'est ça capable ya ko changer ba donner. Toye qu'on a classe de la femme, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Toye qu'on lui bon, sans répondre, il va tirer le point. Mais tant que vous devez éduquer une femme, éduquer une nation de. Tout le monde a la Bible, moi, ça, Tangamakila. Pendant que bazo pekisa, bato bazo pekisa, ba mobeko pekisi à quoi qu'il n'était que simba et lamba Yesu, parce qu'il y avait une loi. Babo savait que Jésus était venu avec la grâce. Moi ça le kina ndenga sima elle s'est dit en elle sona simbika lamba kolo na biki na ngai elle avait déjà tout perdu na biki ba to quartier ba sekaki akola la ndenge nini ok feti ndenge nini auzana batu ndenge nini donc la société azesuna tina ta zena valeur te cette femme de perte de sang
Elle s'était dit en elle, azali quand on a condimation, na simbe lamba yesu na biki. Pendant que batunyoso babwaka ki, batunyoso baboya ki, a perda ki ba bien na nyoso. Pas banganga, na ya kisi, na ya médecine, na nyoso solution ils ont marqué. Mais tant que simba ke lamba yesu, ayoka elobiko. Pe yesu atuni nani asimbi ngai, bato ba soso la kité. Abi va, ta foi t'a guéri. Moi je suis elobiko ne. Ya on a zobenga basi ya kondima nyoso. Yo ya kaka. Vous avez difficulté dans le mariage, vous avez difficulté dans la santé, vous avez difficulté sur le plan de la finance, vous avez moana, vous avez l'ipamboli lokola ana, vous avez le biko lokola moisson ya perte de sang. Je vous invite, peu importe la grandeur de votre difficulté, peu importe la grandeur de votre douleur, aussi longtemps douleur et mati makasi, yeba ke komi nango na suka, ba sekio mingi, ba cholio mingi. Oleli pe mingi yaka ozwa bopemi. Matthieu 11 Jésus sabiso venez à moi vous tous qui êtes chargés fatigués, je vous donnerai du repos. Yesu Masia Nazareth abenga biso to luki nzambe mingi na balosambo, to luki na bangomba, to luki na baluzizila, to luki na tendance, to ke na badara, to ke na mpasa, mais yambala oyo yenda bengi biso abi venez à moi vous tous qui êtes chargés fatigués, je vous donnerai du repos. Boya kozwa bopemi epai na ngai abengi te motalo lendo abengi na oyo ete mutozo boya bat na abengi osi olembi mama papa olembi yaka nini elembi shio musala mbongo mabota bonne santé to contrat yaka Yesu Masia Nazareth ye moko abengi yo yaka ozwa repos nyonso esalama pa na ye pe po na ye akopesa o repos awapesa o kimia nzamba solo pe abomo o tata mso mayata salelaka atikaka te bato bayaki pai na ye bazongaka abongo. Au remarquer dans la Bible, nous sommes s'approcher à Jésus, batatole bonne na nzempo wa mona lobo kone na ba vie na bango. Voilà. La femme de la foi tomoni na nzela ya 3e jour oyo bato ebele babongo limitema ba pesi bombo ina bango epa nkolo Yesu Masia Nazareth. Yango toza tellement na joie makasi. Feti na lola esengo makasi na ebisio kitoko oyo wapi. Voilà, mbote mama. Mbote pa mona nyouti wa. Na Bruxelles. Ni pona po gifti ya lelo. Lelo to pamba misomo. Lelo penza ba yete barate. Mais boya makama kitoko ezali wa miracle ezo sala man Jésus de Nazareth azapena na rendez-vous penza. Lobio kozala. Papa Rabi, n'a raté jamais. Voilà, merci beaucoup. Eza esengotala ba mama bazo yamba koto. Ma Patricia. Papa Rabi, merci. Ça va. Elle qui kitoko nangonu. Bon, tout c'est peli. 6e édition d'Abisso. Il y a Confef, elle qui bien. Je suis femme de la foi. Na sepeli makasi kite elle qui kitoko. Maman lombo ngopate kitoko nangolu kaka. Merci Papa Rabi Mavinga. Merci ba maman bazé belé bazo yambana awa na ebiso feti na feti. Maman Esther Yembe boni. Bonjour Papa Rabi Mavinga. Vraiment leki malamu mingi na ngolo Yesu Masia Nazareth. Vraiment kitoko makasi. To bandaki déjà bien, to ok bien. To ebi ke longo na Yesu esila bien. Kitoko makasi. Kitoko. Lobby 4e jour. Lobby za 4e jour. Lobby présence ensemble ego panza na ego sopa na impossible. Pour chiffre 4, ça chiffre présence ensemble. Lelo ndenge to mati, je crois que lobi to mata lisusu, to mata penza makasi. Confef ya biso moko. Confef ya biso moko ba mama kontima. Sikoyo, na wem saka ba mama o nanu ba yete. Ba mi yeli la da libela po ba o raté makamba bien makasi. Merci maman. Namoni honorable aiko visiter biso lelo awa. Aïe, honorable bonjour. Oui, je parle. Quelles sont vos impressions par rapport au programme d'aujourd'hui? Très bien. Comme je dis, je suis heureuse d'abord de voir des femmes qui se mettent ensemble pour travailler. C'est l'image qu'il faut donner aux autres et surtout apprendre ça à nos petites filles, que les femmes gagneraient beaucoup en travaillant ensemble. C'est très important. Après, je souhaiterais, je demanderai au département des femmes que ça ne se limite pas seulement pour le mois de mars. Il faut que ça continue. On peut voir comment on peut aborder d'autres thèmes comme l'entrepreneuriat, la lutte contre les violences sexuelles. Il y a beaucoup de choses. Mais au moins chaque trimestre,
qu'on fasse au moins quelque chose en ayant trait à la promotion de la femme. Merci beaucoup, honorable. Maman, Olobini. naza lesengo makasi papa Rabi na mokolo mwa lelo ndenge tosangani boyetela nde bamama tolati toye lelo mpo na lokumu na nzambe oyo apamboli biso na mokolo mwa lelo na Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth na nzela na mama Laure Mbongo toza na esengo makasi lipamboli ya boyeni pa ye kaka awa en tout cas ba oyo batikali na bengi boya na tosilisi te toza na tikali na jeudi vendredi samedi na dimanche boya koyoka boya komona makambo ya kitoko ezali awa makambo elengi ndo nakoki kutu kosupporte te ikonfefo ya biso moko ba maman. Ça fait du bien comme ça. Voilà, on est toujours là, les mamans sont là. Elles vont parler. Ma maman bazo bouger, ma maman bazo sepela. Tokumi sankole sumasia Nazareth, Zamba solo pe ya bomoy. Oyatika kabisote, Zambo akosagate. Voilà, je vais aller rejoindre le maman Bauti mikili ebele bayaki. Basi akondima, bazo kangama ba photo. Toyana nukoto. Bonjour. Bonjour papa. Comment est déjà? Ah papa, depuis samedi. N'a encore raté te? Ah non, papa Rabi Mavinga. So na raté na 0 non? Ça na nous lelo journal lelo lekinde. Lelo, tu as qui très béni. Avec maman Laure Mbongo. Avec maman Néné. Avec maman Rosie qui a modéré. Ah non. Kapé avec une open azeli kologuna. Il va modérer. On était très bénis. Alors, nous avons benga, maman Moussoussou, on a nous baillé, on a hésité, boya. La parole de Dieu est dure. Comme la fin d'une chose, c'est au commencement. Baya attend à 4e jour, il y a lobby. Baya qu'on profite du sous-sous. Puis tout ça, ben pamboli. Alors, ma fout à prendre la bus, Jean-Paul Mayata, et ça n'a bus na moutou. Vraiment, ma fout à wana. Nous avons sauté maman Nyoso Zwango. N'a pas papa, hein? On peut besoin. En tout cas, tu es très béni. Tu es papa natiki bana. Bango moko. Nazu ya 8000 km papa. Ezali awa. Na yoko luka nzamba Jean-Paul Mayata. Nzambe wa Jésus-Christ Nazareth. Nzamba solo pe ya bomoy. Ah papa. Jésus-Christ Nazareth aza bien. Aza bien papa. Papa aza bien. Merci. Merci beaucoup. Voilà, toza maman Sombote maman. Bonjour. Comment on a Maman Vivi na uti Allemagne na Wuppertal. Oui. Le programme est lekinde. Yo moni angote. Suka. Somo. Tonyati ba papa, ba mama ba likolo. Eleki kitoko makasi. Kitoko. Merci. Ça bande on a fait Allemagne. Daken. Na pesi bande ko Allemagne. Oh, oui bien ngoko. Ah papa Mavinga. Na mona balasi ma papa o memayo. En tout cas na pesi bande ko na biso ba mama Brigitte na Colonne. Danke, merci beaucoup. Nga mama Vivi, en tout cas makambo eleki malamu na yeko présenter bino. Danke chaîne. Ma Karine, yo tozaino lobi. Tozala ki ga ko zanga te. Taka mona notre père. Naza naza mona notre père. Suka, obeko to dimanche au l'église na mino kuna toza. Dimanche ngana osambela. Maman notre père mom ta somelenga tenyo. Abi ma Karina mona okana kilta Codef. Na mona kona kilta vala na soyeba na pe position te. Ozo mona CFC to ya pingabi ngaza les bons samaritains na mango na pe sou mona CFC. Yanga sombela kinga tenyo. On a été avec fier makasi. Donc il lelo mater donc kitoko makasi. Moya ko lobezate donc li pamboli. Ah voilà. Tozo suka na eso makambo izawa. Mama bibi olobi nini? Parabi. Na bite na lobani. Ya olobese beli. Na o nzamba saleli biso banda lundi, mardi, mercredi. Ya surtout mercredi lelo. Ya. Même ça ba nanga. Baya ivri boraté. Mais je sais que à la prochaine Torozala na bike tozi ya mingi et non bosa na tout na bika baya ivri baya bana notre père ba osilikelanga na bi bana notre père nyonso esika bozali ya bokangela mo akandate na bike mbala sima tozala na poto partager ensemble et sengo biso nyonso tout. En tout cas Yesu Masia aza au rendez-vous. Alors continuer toujours à au salle et to boyi ba les autres
un système à les autres, tu boy les autres. Merci ma bibi. Todo si ça na maman nene wana au moins ba femme de la foi na ba photo bazan bango à l'aise wana ya Sarah na sima caméra a go filmer ba femme de la foi qui toko bangengengengi ngape kaka pembeni ya ba maman ils ça bien maman nene bonne fête. Ah bonne fête papa Rabi. Lelo apparemment commentaire exact mais ça lui ondenge nini. Et ya commentaire ko zanga te lelo troisième jour ah esali makamwa minene eloko na sepeli ba papa ba yena des ordres ah ba papa ba vanda kina ba ka sango ba mibendi ba ye te nzamba pambola ba papa mais oyo vandi na ndako zo raté po violence to ba papa ba sali esengelaki yo pozala mais yakalobi to pengi yo yakalobi mon notre père place oza et soyez on est ensemble nabi ke édition 7e édition ozana bisolongo mais oya vandi na ndaku yaka to sangana to tombola Jésus Christ na ozawa ti dimanche toza awa convention so continuer pour eza du bout. Merci beaucoup. Si à Gauthier quel est pour cet élément, je vous rappelle que le rendez-vous est fixé ce lundi 24. Ça va donc commencer ce lundi 24 au 30 mars. Convention des femmes de la foi en Christ. Tous les jours à partir de 7h juste. Soyez déjà là. Yaka moi va. Ba maman aime pas ça. C'est pas ça. Ba ça papa Rabi bisoto long à 5h. Ba moi en bouteille c'est comme na ba 5h. Ba maman c'est pas ça. Bi papa Rabi biso bien. To long à 5h. To za na biso déjà wana na centrale poto comme Sankolo Ismacia Nazareth. Donc on a invité. Au Sambela na cité Bethel, au Sambela na la louange, au Sambela na armée de victoire, au Sambela na ne pas papa mso Sonika Futa boya to Sambela to sangane longo papa pamso kiziamina na la puissance bandeko ya amen boya to sangane longo ba signo so akonima ba femme brillante ba femme nani ba fille de Sarah boya to sangana na ba femme de la foi pour na année oyo na convention des femmes de la foi en Christ et banda lundi oyo lundi le 24 kino le 30 mars pour la gloire à Jésus-Christ Nazareth zamba kondima tata na biso mata na invité bino boya to bondela to mona kembo na nzambe boya yesu alobi to ya na mikumba na biso to ya kala to zo yembelo na papa dudu yumu wana seri na biso ba to ya mikumba boya yesu abengi biso lelo yo boya poto sangana mukumba ni yozanango wana bana zo ko bokola bango te mususu mwana yo akomi kuluna kotika te mwana kende mama bondela buka mabolongo na CPP oza pouvoir peu puissance ya ko changer situation ya famille na moni mwana mwasi ya Moïse azalaki incirconcis kanda nzambe Moïse anga kende mwasi ya Moïse azwi mwana a rapidité dans la Bible, on comprend l'isolo. Moi, ça, Moïse a changé de situation. Là, c'est fort, tu peux sur un bout. Moi, ça, Moïse, comment il est, c'est fort. Tu peux sur un bout. Bana notre père. Bana CFC, bana Kodef, bana notre père, tout ça. Lundi, Oyo, la conversion des femmes de la foi en Christ. Une femme peut changer la situation de son pays. Une femme change la situation de sa famille. Il y a foyer. Même il y a Moussala, si dans le milieu professionnel, une femme change. Placée à côté, quand on change de situation. Voilà pourquoi les femmes de la foi en Christ sont levées. Elles ont dit, cette année, c'est une édition particulière. Dieu va nous identifier. Jésus-Christ Nazareth va nous identifier parce que c'est la 8e édition. Chiffre 8 et un chiffre identification. Nous serons identifiés. Na foule, bah quoi identifier. Atabatu, 2 millions. Ce que Beleli Mawanzambe, vous allez identifier. Jésus-Christ Nazareth, Nzambe ondima tata so matin, c'est papa Rabi Kende benga bandeko baya. Yebisa bambaya, to sambele longo, to mona ke Mwanzambe du 24 au 30. L'homme de Dieu, le porteur du Christ, le pasteur de la foi sera là. Délégation à France, maman d'être de la foi, maman Bibi Matondo, papa Aimant, papa ML de Paris, maman Zozo Bazoya. Délégation à Suisse, maman Esteba Leoula CAE, maman Missous Bazolanda. Délégation à Allemagne, et l'on maman Ni Pedro, Bazoya. Délégation à États-Unis, maman Riet, maman Mikouiza, Bazoya. Canada, Bazoya. Allemagne déjà, maman Yoyo Mombele, Baza déjà Awa. Ya Sylvia Mambi okoyate. Ya Lola Nikuna okoyate. Ma Sylvie Kabuya okoyate.
Bana notre père. Maman Nathalie Zeko na comprendre te fala ya mais nazo mona osanga sinte. Maman Nathalie Zeko. C'est musique en passe à Bozala. C'est musique ya Brazza bakozala. C'est musique ya Paris, ya Angola, ya Luanda bakozala. Pour la gloire de Dieu, toutes les femmes seront unies. Na sena kombo Yesu Kristo wa Nazareth bakobondela pe pona ekolo na biso bakobondela pona CFC bakobondela pona ba vie na biso repos ekota na Congo repos ekota na ba foyer na biso repos ekota partout. Voilà, c'était une façon pour moi de vous inviter de venir très nombreux. C'est lundi déjà, au lundi 24 mars au 30 mars pour clôturer ce mois de la femme avec le femme de la foi. Simanango les mardi à semaine au Kolanda. Vous en êtes la chose à datini. Mardi au Kolanda confef. Et Gozala. Aïe. Mardi avril, voilà. Premier mardi avril les premiers. Tous les femmes de la foi n'ont pas ça. CPP 6h30 au Kénon, 8h30. Avec toutes les femmes de la foi et ça pour la célébration, pour rendre grâce à Dieu, dire merci à Jésus-Christ Nazareth pour la réussite, pour la paix, pour le repos accordé. Le Dieu vivant est véritable. Un bastignon sur la condiment. Outi Allemagne, outi France, outi Belgique, outi Brazzaville, outi Luanda, Angola, au Yaki Confef, tokoza la bonne célébration, to rendre grâce à Jésus-Christ Nazareth. Zamba solo pe abomoy le 1er avril na CFC Mpasa, tous en venir Ndondo 51 na quartier Mpasa 1, kuna na commune ya Sele. Pour la gloire de Jésus-Christ Nazareth. Donc Koutani banda lundi au kino dimanche le 30, lundi le 24 kino dimanche le 30 na CFC central lundi na quartier 5, chaque jour na 7h juste pour na confef. Bongo siko lundi le 1er avril toke to na Nzambe toke zong samatondi na CFC Mpasa to na Nzambe Yesu Masia Nazareth et le on a basi ya kondima na tata na biso mayata pour na kembo Nzambe. Je vous dis merci vous qui nous avez suivis, merci à Gauthier Kele, merci Nathan Kifuta, ya Tabita Masiala, merci à vous papa Doudou et Yumu, merci à toutes les femmes de la foi Tokutani déjà le lundi au le 24 na confef na centre évangélique de la foi en Christ na Njili Lingomba Weka Mama Papa Tatamso, l'évangéliste international, l'homme des chiffres, le pasteur de la foi. Merci. Confef. La 8e édition de la grande convention de femmes de la foi dénommée Confef 8e édition. Du lundi 24 au dimanche 30 mars de 8h à 11h30. Yokanga bien na mama na likambo na yango, femme de la foi, femme de repos. Mama oleli mingi pona libala na yo, oleli mingi pona mosala na yo. Yaka na yango na convention des femmes de la foi du lundi 24 au dimanche 30 mars na 8e édition ya Confef Okoswa Bopemi. Comme oratrice, nous avons Maman Générale Nene Kafouti de la RD Congo, Maman Bovindeli de l'Angleterre, Maman Bibi Matondo de la France, Maman Julia Sama de l'Angola, Maman Esther Baleoula de la Suisse. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, moi l'Éternel, je vous donnerai du repos. Femme de la foi, femme de repos, Toya Ebele, na grande convention des femmes de la foi Oyo, na 8e édition, Jésus-Christ de Nazareth sera au rendez-vous. Bisonyoso, tokozwa repos ya solo e. Mikolo, solingi o s'abonner au Betika point. Kilongo TV. Akanga monoko bangona selisa temela bango oyene sukaya makambo nyonso mokonzi oyo komona ye mopanga yana mondoki ya balongi nyonso aza bomengo ya bazangi moto ya bakristo asekisa bato na mawa lalesa bajoli mokonzi oyo Mokonzi oyo anigisa mokili Alleluia 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 Alleluia
Si je suis fort, kila mokilo yese oya yo baboya ki makiko pesa bomwe nanga moto na bikolo nanga le koloso moe ngoma kana ukotambo makiko pesa bomwe watanga na bikae oya kila mokilo yese oya yo baboya ki makiko pesa bomwe nanga moto na bikolo nanga le koloso moe ngoma kana ukotambo makiko pesa bomwe watanga na bikae aya aya lukiko yalala ilunga yalala yokolona aya aya lukiko yalala ilunga yalala yokolona baba 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 uzima kuwa mapendo kanile sikucho yangu kusala yeye baba yeye baba wa mapendo nalelisa benanga yeye baba nanga yeye baba nanga yeye baba wa mapendo Ayabi yo femme de la foi. Yasolo ayabiga declarango ayabiyo yes yasolo ayabiyo hata malade ayabiyo makamwasali yosoyo makamwasali na eklesia nanga makamwasali na libota nanga yes Golgotha Golgotha Yesu abundo linganga na ndogere Golgotha Golgotha sinanga mitama satana Obengi na ndogere yango na yembeli yo mesi Kolo Yesu Yesu yo mopanga na ngai yo makasi na ngai Yesu elonga na ngai oyo nde Nzambe na ngai yoso na ngai yawe olongisi ngai kolo yo olongisi ngai na mitambo satana mitambo satana obengi nga molongi yango kana yembeli yo Messie oh Messie que Dieu te bénisse ça bénisse kolo Yesu kolo Yesu olo pesi
ngai elonga yes yes tombola ye bien kolo yes est-ce que vous pouvez la ngamo na monsieur dirigez ma boue kolo yes apamwama amata atombwama samba salela bango asalela ye pambola ye bien siko pambola voisin kolo yes 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 loba obundeli nganga na lalie abundela kayoyo yebite pambola orchestre obundeli nganga na lalie